Bandeko balandi ya Aerotech TV mbote bele bisika boza mingi ba diaspora au bolanda kabiso to kosenga tout le temps vraiment pour s'abonner massivement à la chaîne Nabino bozala vraiment décidé et bienvenue na émission Nabino Masolo Yamboka présentée par De La Presse au Boebi Malam vraiment on a le baki désormais awa et tous abon na grande salle na kata MLP to ko luka maître Tison na compagnon na ye maître Bessi Sao Sao au Toebi Malam vraiment azaki moko ya baninga ya ndeko Bokechu premier kasi to ebite nini sala ke bandongwana entre maître Bessi Sao Sao na maître Tison to yebi ba raison te to koyoka bango lisusu eloko memi biso eza nini prendre l'information par rapport ya interdiction ya concert ya Fally Ipupa le 28 février et bon on a Paris to ebite ba combattant ba telemeli concert wana pourquoi et puis Bokechu premier à côté makambango pona nini ya wana maître Bessi Sao Sao benga mona mboka De La Presse nangi bongo na loba pena pesa makanisi nanga na kati ya Aerotech TV pe ndeko Tison. Bonjour maître Sao Sao. Bonjour ndeko nanga moi si le grand journaliste. Bonjour maître Tison. Bonjour ndeko journaliste. Et c'est moi ko mbabino na kati ya Aerotech TV to bandi tezamba liboso membala suka te bo mesana bongo to komi awa na masolo ya mboka. Nani azo empêcher ndeko Fally Ipupa abeta concerté le 28 février. Bon, maman, au moni, le photo on a n'engue ya kimia, pas congolais, pas comprendre et l'eau on est au salama. Au moni mboka oyo, izali ya pas congolais. L'autre luka développement ya mboka. Mboka ko développer à ta culture et développera mboka. L'air te interdire, ba interdire musique congolaise et betana poto pour et là qui a Messe Kabila. Si quoi Messe Kabila azana musalati tolongola et tobengana e Bokechu ezali qui jalousie ezali rola à côté les melela Congo parce que en tout cas le Fally hein à la musique internationale le ezali honneur ya mboka ce qui le Bokechu ko ba ke combattant mame pesa nga pasi et pesa nga moté maloko et soanga de ba mi benga ba benga bango baza ba mbrouillère baza na misala te maintenant c'est vérité bato ba combattant na soko tali bango tout mutaka na musala za te ba sont de chômeurs na ko ba no vérité bazali ba chômeurs ba bundeli mboka ba accompagner ba bundeli mboka te soko tanga ba bundeli mboka ça so pasi bande ba nani ba bundeli mboka biso to vandi to bundeli mboka maman biso to bundi awa na Kinshasa Kabila en pouvoir en place. Tokangami pour Messe Kabila. Tu dis ba crimogène, tu perdre ba vie à batu ba kenda na mabele. Bango ba kumisaka ba Russie. Est-ce qu'il y a ça la marche na Russie? Ba kumisaka ba Thérèse, ba kumisaka ba combattant, ba monango, mamanga na mona yango. Ceux qui n'ont pas na yo, wana baza ba embrouiller, ba embrouiller, ba peuple congolais ba distraction et ali sokoko wana mta pesi Bokechu mbongo pour embrouiller concert ya Fally. Et préfésali, et Ali Sokoko. Il y a un autre peuple congolais, étant que général à combattant. Au monde de Kinshasa, Ngaï. On a baptisé. On a baptisé Félix, on a baptisé Papa Tshisekedi, Franck Diongo, Moïse, tout. Il y a un peu Bokechu à Ibi. Tuna. Bon maman, on sait la Kabila quand on a facile. Te ngai ko na génération na ngai na pouvoir on a sali bisonde to bundi na ba petio na ba mo mke ba carbone. On m'a bisonde to bundi alternance oyo. Ya on a ça monsieur Bokechu. Au moins Bokechu, il y a avertissement, il y a souka lelo les 20. Dernière émission souka to ça on liboso ya famille ya Bokechu. Bokechu to yebisio na ko yebisa yo. Ne na zabu to réunir tout ça déjà donc il y a pas que na habité ceux qui ndako suta et kozala lisusu moi si ya Bokechu pour Bokechu a Marriott na lupango ba fana Bokechu akotaka Mario pas suta j'aime ce histoire tena obeta on le bien Bokechu akotaka Mario asuta ba moi la famille moba moi mke ya lara Bokechu lupango afana na Nyanza o ezanga porte eza demi parcelle ya ba suta oyo asuta asomba na Kitega. On passe au Katisi Bokassa, premier, deuxième. Nous avons une adresse wana pour la bombe adresse wana. Tous les Congolais, ils ont bukanda wana. Tu ko beta maman na Bokechu, tu ko tika mutakala, na ko beta yaya na yo mado, tu ko tika mado mutakala,
tu bête petit papin koi. Maître Bessi, Chimama, Basoïli Baloba Malembe. Maître Bessi, aux ans à problème na bokechu, tous ans à problème na maman na ye, tout na bande de Robert Rotika Mota. Tu as un problème na fali. Bokechu a un problème na fali. Donc au moins bokechu bloque rosa la et alors là a embrouillé peuple. Donc à l'ombre la marambouya, oh ya roksala et comme qui jalousie. Ce qui a zangi mbonga mbonda. Akolo ba Bessi so melanga ba mbonda ndenge na kunde bande ko na e. Ndam na kunde la bande ko. Aye bien go bien. Moi, je suis un bandeliti souka. Maman a roulé la lati. Petit papilo bien là qui a roulé la. Ah, maître Bobo Mamonto, bisoto Kendewa, biso Bobomi, bisoto Tumbi Bandaku. Pour y moi, on a déjà délégation, il est au Bouka Bandaku. Mais, on sérieux. L'État au soyo. Bah, on soit raté. Non, bah, on s'alanga et l'autre côté. État de droit. État de droit. L'air a tombé qui drapeau en bouka. Il y a se chargé naï. État que congolais. L'air a fini à président de la République. Non, maître Loubana, nous devons continuer à souci. Tourner dans la question. Maître, yo lobi boni, yo peut contre Bokechu premier parce que yete mutapexi fali pour pas bêta. Beaucoup en vouloir y pourquoi. Mais tu regrettes dans des renonces Bokechu. Ne va bien aller Bokechu premier, on a bien Bokechu le chèque. Qui le chèque n'aime de commencer à lycée Bamarambouana. Comment y a empêcher Fali à bêta musique? Y est tango azala ou qui ne bêta na poto na azala empêcher. Mutaza empêcher oh y a comme sala ezaki mutema mabe. Ezaki mutema mabe tika temps muninga azala évoluer tika évoluer. Tu as un pouvoir ni oya ko interdire Fali pour qu'on bêta concerté. C'est au nom de tous les combattants na poto kuna. Combat ni basala na poto. Babundana nani? Babundela mboka, babundela musika Kabila kende yewana kei. Bom baloba Kabila kende. Bango baloba Kabila kende te. Maman, kombeza pasi, ko sakana combattre. Tio ka ba benga combattre kombeza pasi. Biso to se ba combattre obima 5 heures. Obimi 5 heures. Ozonga ndako belem so ozonga telem so kufi. Boni to zaina bango bakufa. Obima bokei na ndako bwe babika ozonga mais ozongi te okufi ese bango kombo bango basala bakufaka yoke ovani nona na alimentation moko olie shwama omelikisa vitamine matama ne vimio libumwane comme le roi kodo yo bokecho bioza kombata kombango salua bokecho biso to ebio bien nengo timbandaka to ebio bien nengo yo zoteka dendo na kwa la kumoro et pas ba velondo ya commerce. Il y a solo ya dendo. Étape à vie. Étape ni à vie. Sunga libota na teka ina. Bokechu akeba na keba makasi, akeba makasi. Akeba makasi to kebisa ye. Bokechu akombatate. Asa kombatate. Oh mon basala na poto neza kombate. Waneza kombate. Waneza kolukande ba pesa bango mikanda. Waneza koluka po ba pe mikanda za kombate. Bobiso kombo to sala ka to lukani. Tout ça, c'est intérêt à peuple congolais. Ils ont dit que les gens ont falanga moyo simbate wana baniacho mo $10,000. Mais yo travailler Frank Diongo. Boni na bologo ya makala tout ça ba na corruption. Est-ce que tu vois qu'il yo to tanga koma muto ya na corruption to tanga te. To tanga te. Bayaki baka pona yo lobi ke soki bayelinga kanyaka $10,000 na simbate na trahi président na Frank Diongo. Ngana koko trahi président na Frank Diongo te to uti musika na président na ngai. To uti musika biso bengake Maïga Vert. Yende mutu amemi biso na politique atangisi biso politique lelo tina komi koloba mamba politique beza pona Frank Diongo ata mokolo moko nga na ko trahir Frank Diongo te pona kanyaka Maître Nico Mayengela kenda wapi Nico na bikota kenda te na bikota kenda te na loba pe andela net na za to na sujet ya Nico te to na posa masolo na ete to za posa makambu ya Bokechu na Fali ya ko empêcher Fali te po mingi bazolo na mikila poto kuna ki Fali apesi biso ngai na mete besi kanyaka bino botu na Fali ata le longo yesa mona tanga mkomo epanai ya yebinga Fali mais naza ko défendre po aza mwana mboka ez intérêt mboka Fali nga sola ne mokuni tuna ta ba metro baza côté na so ba mona ta musique ya Fali naza ko défendre po Fali aza mwana mboka Bokechu atika ko sakana atika maseka osala toyebani toyebi epa libota na ezalaka atika maseki
Merci beaucoup. Nazongeli au maître Bessi Sao. Maître Bessi, balobi que ceux qui va interdire concert en Dekofali, c'est parce que azolinga kota ba mercenaires, au baza bongo bandeko ya ngambo ya Rwanda, au ba onyokola ba congolais, pe les sous fallait ko linga akende ko jouer concert en France aussi longtemps que bandeko na beni ba ko kufa. Olobi boni. Bon, maman na rolo baboya. Omoni bokechu. Bembe na ona tout fina zoba malheureux. Non. Az alphabet. Adu classe. Non. Adu temps. Ya fingara. Adu no tanga otanga ti. Tela na forme bokechu azala na. Yeso mla bokechu ati chemise na cravate na veste. Mais yo la qui ça aux intellectuels. Non, ngala ko finga maman. Mais au moins la matin manete nenge vimba meli ba vitamine. Le libumu lo la matin la la berry. Hein? Est-ce que bokechu a mon forme amutu? Ngana yebi mo la mai tina utimboka. Est-ce que bokechu na vinae? Atsata na boatu. Nebo ba ta boîte sombatika na mbandaka azana vie ya pasi lelo balo ba ke fali aina ba rwandais akota ba mercenaire fali ani politicien est-ce que mtoro la fali obiso ba ba esprit mabe akosa la fali d'abord asala la politique te est-ce que tu comprends dede makambo bolo ba ke ba trouble ko sama na beni yebo ketu nyamana bo ketu mislo la ngando akoluka place akolia yebo ketu ninga zanu yona leki ya ko yembela Mobutu a souffert bisouti. Mobutu a nyoko la biso. Les to sala ba marche ba le 16 février. Ba kangi batu. Ba ko nyoko la biso ba ko boma biso. Bo ketu ba ko betela kuna na boadote. A betela Mobutu musique na boadote. Vous comprenez biso dans la souffrance, bo ketu ba ko soutenir Mobutu. Donc bo ketu fait ba que il est très bête, ngombe, tabangulu. Donc bo ketu on est lokoté. Bon na biso en sens moni. Obi le Congo. Ce que nous avons signé à Mobutu à Zoba. Mouta bébé c'est génération ba congolais les l'autre pas souffrir à Mobutu. Mobutu a une éducation moko ya malamu atikité atiki image ya malamu na mboka te. Mais bandoki ba mnyo soti bandoki pona nini lelo enseignement nam da bomi enseignement muta liboso za Mobutu. Nana ba no maltraité betida Mobutu. Nam da bébé c'est vie sociale Mobutu. Nani muta a divisé armée Mobutu. Comprendre. De mon côté, je soutenir. Sur la type de Zaïre, aux Zoba, aux Ano Bololé, pour l'hymne national à Pamba la Zaïroise, à Oembangote, pour le l'hymne national la Zaïroise, Ngaï Madong Naina Bukati Mabou, Té la Zaïroise la Pamba, pour Yak Zaïroise, Yaza Zaïrois, Té Yak Congolais, Té Yak Congolais, au moins, qu'est-ce que tu as vendu? C'est au Kabouan, Nabi, moi la maï, imbécile, on a sousté. Po ya bi ke soka yawa to kate ndambu. Mais bokabona po botambola nzela moko te yo oliaka ponda limbono soit disant pakola bokechu premier via lo bana tuno motuna wana. Tala. Ofuta moko. Non, ça yo. Guys. Omoni ponda limbono bokechu alia o ya futate na pesa bino adresse dango. Ezalaka Willery Chouapa numéro 167. Na pesa bino adresse dango 165. Pas ba l'amour. Vous comprenez, maman, on va maman académia. Bon, quand tu as pendant le monde, na yebi le costo bokechu. Na souta, au moins na souta yo. On peut se mobile no conseil té. Au moins yo, ya na yo sayo. Aya sukisha sati. Na bandi ce qu'on a fait à souta. Ya no te maman, ce que combat ba même ça combat na biso. Au moins ba peut ça fallait combat na biso té. Le bon ba combat biso moni passe na combat. Maman Kabila télémaki to monaki muta télémaki te les Kabila ko kanga bato ba monanité biso to fronter mais c'est Kabila on comprend biso moko na kati opposition to lobaki nini o ya ma président de la République na opposition to ko soutenir et les loke mais c'est Kabila comme il ko la yaki na ndako bato muta ko foutela alongoli ba tol alongoli ba fenêtre abuki ba plafond bani il faut pas reconstruire en reconstruction ko yandi exactement lembe. Eh maman, tout le bagamana n'enga solo. Les lobos au monde abo, l'isanga bo nani ngoité venanga nani Ndeko Basile. Ndeko Basile auto dévoilé ba secret. Alors bito au sala qui a bon to baki to que la Félix Mawate. To bimi sambongo nyos to tiki zéro. Mais à ta révolution française, et ceux qui m'ont tenté donc il y a que les lobos que tu roloba yo vanda ba ko pese ba mongo na mwasi na ye ba ne ba fazer. Ba ne ba kuluna. Est-ce que moi la boketu ni en éducation oyo atangi boko balandi maye la papa la bango alphabet le lot de mboke bongi to rocha boketu wapi place boketu ezate akozata ni chef à quartier boketu ko zala muto a rassembler ba poubelle vous comprenez car avoiré yeba tchongo ba tie na niveau boketu po boketu ayebi ko komater
Donc on m'a beaucoup de beaucoup maté. Bon si quand il y a beaucoup de choses, tu repères ce poste ni. Bati que la biso, tu bundi si tu bundi la mboka. Si les autres ont un souci en mboka, maman bon ba kimba ke exil hein, biso tikali hein. Le reste biso au fond de tout ça un bon OK poto. Tout ça ngote. Mais tu teli tu as un souci à Congo. So ils vont sur bakei. Obi on au fond na so ba maeli. Tala ba diaspora ya ba o ba kena poto ba Sénégal et ba Égypte. Est-ce que la révolution, il y a Égypte, il y a Salamine, il y a Libye, il y a Tunisie. Au moment où il y a pas de combattre, pas frère combattre, pas venir à 6 places. N'est-ce pas le président à Soudan, El Bachir, et ça dit combattre. Est-ce que bon va tirer bon, bah mon athée. Est-ce que qui combattant, bon va le nini. Papa va combattre. Il ne va pas là, nakini, bah va combattre. On a affronté Kabila. On a affronté PPRD awa. On a affronté Bachadari awa. On a affronté bango nyonso na pouvoir. Na bangi bango te. Bango ceux qui ba affronté ba affronté wat. Ah ne suka makambuti. Do bazana bango ba distraction ba sala ba lilingi ya pamba au fabrika zaka ya emba. Do na zo bango do lilingi ya pamba. Bililingi ya pamba. Boza bililingi. Bona bino ba combattant te botika ba distraction. Papa boya, so bona souci, bo fana na bino. So landi bango nyonso baka na ngunda omaka ba oluka mikanda okombani ese mama ngamani na fandi bona congolais na ke luka sous nationalité na ndé na lingela mboka nanga maître Bessi tika baje mais non souffrir tika baje maître Bessi ba foutelo moi billet ah OK data par invitation ndenge oki na bisa yo na une invitation oyo il fallait voyager dans les États-Unis na ba invitation te belé na bima prison na on besoin te ba ONG belé solliciter biso na on besoin te pour na secrétaire na souci combat bande ko langa nyonso bana ba grand ngati na se na kisasa na nga moko na to ba bi bande ko langa ba tu na bon so na besoin pour tout na on a besoin na ngoti pour ba on ba kenda kana soka songo mo na soka na pela bon ba boki o mais na so vérité na so na mo masanga côté en tout na boketu le rayer na c'est là il ça boketu le rayer na 2004 nam ta s'occuper ki na tout na boketu siko nam ta laisser ki boketu mais na ba la mission nzambe tout na boketu na 2004 le rayer a une Mercedes mo ancien modèle pour là ko faire ça un album civilisé ko fait tamlo de 90 mais en 2004 il a presque 14 ans na poto de Gespira donc au moment est-ce que boketu ata vélo il s'atinda mataka ngo quand même tenga mataka ngo tout na boketu tout na yo mataka te bo ando ke biye na kombo nzambe na ota nzambe na black tout na boketu le roya pa ya mère sokaye ngam pele ba bokiti omoni boketu papa ko ya yebi tal omoni boketu bato ya mema na poto ya ba ngulu ya ba ndeko na ye tala ne lo nga tika ba petit na biso bato ba nyukula na boketu est-ce que mutalini changement a rôle nga tika baninga amema yana o ya mema na sayo bon premièrement moi si na ya suta deuxième amemi yana ye sayo troisième amemi Léon azuba musicien o ya solo atiki bango ngana boketu très bien habité beaucoup de nous en solo habité bon même sur la poto a du chance il y a côté ba dodorant ya poto beaucoup de chambres ko lobate salité beaucoup de sofa ndine beaucoup ça au fa na pembe na iti mais na ko ngala star ngala omoni nga déjà bo kofi a embaki nga déjà na ba 18 ans ba 19 ans ba embinga donc ya la nanga na succès na nga pona kofi est-ce que tu comprends. Donc on comprend maman betelo na betelo lisolo o ezavri yango moni lelo to avertir lelo boketu ya suka soki boketu bakata boketu ngenga boketu meka fali o to sala boketu to sala famille na bino o ko regretter to bo mango te to bango clairement to bango bokile ko yoka donc pas na bino to pas ya famille moi si na yo pas côté maman nous ngate ka makala faut ya maman na yo il faut calculer ta maman nga na saki moko maman na bino ko mwindu lokola chakazuli ko la pousser à makala alors yo siko pour raisonner ko bon sa maman na bino non pour raisonner ko pour sa fille maman tala ne ko mado ki ndumba ya no mado osala oko ma toko kanga photo so c'est bien na ko sambu samutaka ya na yo tala petit papi nkoi babu gemi noa mbonga mabenda ko cheza te kaka ngayo yo dans sangisi ba mbongo na pese mbongo bakene na maman ba chai mama bendi. Bon, maman, pour te souka, tu as une famille pour que tu vas là. Les fesses sont qui ne peuvent filmer au monde maman pour que tu peux le pango, il y a le pango à souter au monde on est allé.
comprendre donc on a eu sango ya suka donc ya suka te na vertir ye na yebisi pour na lobi amona ko la blague on comprendre ba nièce na ina ba neveu na ye to rejoindre en charge dans yo ONG te biso to ko aider ba congolais au bazan na besoin biso ni changement ce qu'il fallait que tu as changement il y a une kaka désordre est-ce que tu as vu na ya salata 10 pompage inapte au carré au moment qu'il a candidat Félix mais les gars Félix a yebo amona na quitté na yebi est impéré alobaka mais au moment na eta kokima o comprendre akokima est-ce que tu as en forme au et ma so Félix a temba tu ba betana président même balongole ma poste qui président libumwa na yebi ngo bien azim amudu mabela d'abord adon la maladie asthme ninga salakana na yebi sio pourquoi tu vas quoi malade ndekit. Maître Bessi, tika mote mali kundu maître Bessi. Comité na niveau. Aba ndeko kwa malade ndeke. Na yebi maman asalisa e. Omoni masabo ba beta mbunda. Mama la ba masabo mta salisa buke tu malade ndeke na bakumbo. Na ko beta ma solo o ya free. Oh, asuta yebit. Libala ba on a Didi na yebi. Omoni Didi na ngina ba no charger ce qu'on a yo. Yo siko te to so be charge na yo. Na bo zobo yo sala na Kinshasa. Na ba non. Merci Maître Bessi Sao to tiens au point na yo Maître Tison to comment pena na suka masolo na biso bien que ça ba point mususu à force ya koloba trop to simbité mais je pense que trozonge la rabino li susu penza Maître Tison to lo baka na mukuse donc so fallait abetité bino bozo en vouloir ka bokechu ce qu'il fallait abetité to se charger na famille bokechu famille ne salinini bokechu ayambo yomonde combattant siko famille bunzi Boketu ayambo te boketu l'échec toko charger nde na famille na parce que ye azako bima moto gashikuna azobima moto a train azako rassembler batu pour na fali abetate ezoka musabiso pour na nini yo jeune kozala mutema mabe pa muninga na yo ye na fali problème ni ye na fali problème donc o boketu azako sala ezalokola Azako kota chef de l'État doute. Donc Azako kota pouvoir ya Félix Tshisekedi doute. Babi mokonzi basaranaka na été. Basaranaka na mokonzi te biso to lobai to soutenir Félix Tshisekedi. Donc tant to soutenir Félix Tshisekedi, il faut to soutenir le peuple congolais. Donc fali azali peuple congolais. Donc il faut to soutenir tant boketu azako lobaki akobeta te biso il faut to intervenir makambwana. Ya go intercaler fali abeta te. Fali obeta te pour na nini. Boketu ana gaz ya bobanga rai. Un moka ya pamba bo fali abeta te bino yana bo sangisi biso ba pandisango. Émission bo bandi ko larguer boketu mbana moro. Ya solo boketu ana gaz. Makasi. Problème ate. Gaz o biso to ana ngo. O ngana oloba. Il qui a boketu musika. Boketu ana gaz te. Boketu ana gaz te. Et puis boketu aza eloko te. Ngana oloba ngo na répéter le sou eloko. Ata la deuxième concert nae a beta na sele. Parmi ba producteurs wana ata la elongyo esolo ba oyo. Soki a bossa nyango. Waza obwaka azobwaka benga maître patron. Ata maître patron onde yeyo. Boketu to ebani bien. Atika ba ironia na osala wana. Atika fali a beta concert nae calme. Fali ana problème a mutute. Na zongel susu. Bino apandisa ngozo bagi fali apesi biso kanyaka ngai na maître Bessi. Utina mnona ngate ko kotsa na makambo te. Loboko na ngali kolo na kombo nzambe ko kotsa na makambo te maître Tizo. Na bobeta na plateau. Bino bapandisa ngobo biki fali apesi ngai na maître Bessi kanyaka poto défendre ye to ba boketu. Tuna fali ata mukolo moso amona ta ngai na maître Bessi na ndaku na ye ou bien na concert na ye ou bien na répétition. Est-ce nga fali ya bingai? Nga fali ya bingai. Naza ko intervenir fali po aza mwana mboka boketu lelo yaza mukanda ali sou congolais te yango sa maramanko mais un jour aroya kakawa weza so mokolo ya roya jour au sa checking biso ada to yebango o checker déjà to mokoya sa checking kuna biso awa déjà to c'est là déjà et comment si c'est ma caméra au moment où na changer. Oh, touche ça, oh, caméra. Donc, il y a un peu de choses au monde, boketu na caméra. Tu peux faire un concert, conseil, atika, et le roya zolinga salana. Ou est mise en garde au PSAI. Dernier avertissement au PSAI en haut.
soki a continuer kaka cette fois-ci tokesande émission epai ya basuta côté famille na ya vandaka famille na côté vandaka na kitega entre Bokassa na Bakongo na katikati wana toyebi tokomema bino bapanzisango bokomona bino mo oyo tokosala mokolo wana elo na nga lobaka yango wana na eloko swa loba te na bendeka matoi atika liboma oyo azolinga meka wana. Merci Maître Tizon, na bandi que na ba popo na bino oyo bolobi awa ndeto nito clôturer émission na biso nga pe songi na tikate oyebi babi que bino bozana na bino na masanote tellement bosakana te na vie bokoma ko kana na do bokomba batata mibimo me boso kana na bokechu lokwa bana mike ba kolanda na mbangu Maître Besi yani bolobi nini na obi ko beta ante na plateau na obi boy babi paraît que bino na bomona bosakana na bino te yango bokoma kolanda na mbangu donc akaneli bokechu akaneli koto bokechu pa kaneli koto donc masano na bino nde koma wana non zana bisao vinga na koli nango bat bayebi vini te mokile yebi. Donc, on a déjà 18 ans, on a déjà pas Kofi, on a Kofi. Nani mutu amema bokechu le lopo Kofi a ebaye. Tout na bokechu. Nani mutu amema no kwa bokechu et sombo pour abua na quartier latin. Nani, c'est moi. De tout le bate, on dit biso le loso tali ba référence, bandoule ya ba BCBG, les rezalaki ba yebi. Vous comprenez? Donc ba JB, ba Dolfer, ba Blaise Boula, donc pour Bamboula Mbemba, to ko ba bloko wana ti. Vinga na sala ya kosala ngoti. Vous comprenez? Yé bokechu na yebi mwana maila utimboka tia yinga fodai masuwa ne na ko to na libungu. Vous comprenez? Na yebi eloko ti. Anega nzapamba donc na sens wana obisaka saka bongo. Donc yango to ebiso ke to yebi to yebi ti na suka. To yebi via suta pour l'autre ngo ebisa susu loko ebisa kanda ngo to convertir ba congolais. Bato ba lekaki na plateau ba salaki mission ba bi ba kaneli mukuna. Tala to yebi bino. Papa place tamino na CPI. Ce bolingi to beta bino tala au moins que bino boira minoritaire biso to majorité botique avec asala makambu na ye to yebisa ke bino ni pouvoir changer le to suki wa Kalef asuki wa akangami dans la sa asuki wa Shadari asuki wa to suki na ni mususo comme Shishambo asuki wa o famille présidentielle moko ba boto les passeports. Vous comprenez? Oh, nani, ceux qui moutonent pas bien, nani, ceux qui ont qu'à sange. Anga sanga de qui c'est qui mate. Au moins nga suki. Tu es sais, on bosse à la calme, mais Bobby Félix a la pouvoir. Pourquoi tu es beaucoup là? Oh, ceux qui chef Kalef, passeport n'est n'angongo tous en amont. Pour que tu as beaucoup konzi. Tu es bi kalaming de Kabila, bako kangaye. On a un signe de Congolais. Et bon là, bako kanga Kabila, nga moko na comme inspecteur d'aéroport. Si ko yo finga ki yaka. Au moins on est ligoté bino. Ba faux combattant, ba combattant ba. Numéro de téléphone Maître Besi. Numéro de téléphone, Ali please 243 90 266 95 22. Mon amboka Tizon Maître, numéro de téléphone. Plus 243 931 91 18. Merci beaucoup. Ezaki Bongo Yabino de la presse face na baya makasi, comment je peux dire dans la melipe ma donc moins d'erreur quoi robet à la plateau qu'est-ce que mettre reninga la makasi maître confirmé tozaba maître confirmé qu'est-ce que makasi kana ke baya makasi te to abena to ndo ben na l'émission ici émission ici to ndo ben o mokili mobimbe yebi yango to aba maître simanda ko te maître simanda ko maître Tizo bokechu yoka tula na kata plateau bokechu abengi boka liso bokechu abengi ba maso ba maître ba bengi biso bokechu e batini bato benga biso poani toki na aéroport bokechu bengi biso ko lela ote bato ba bomelanga moto to bomelo moto te na pesi ba master nyonso mbote tous les maîtres mbote na bwaki maître Nana Babu na bwaki maître Saito na bwaki champion Makofi na bwaki fils Bak Munganga dazo vraiment la bwaki sans oublier Cap Ono. Merci beaucoup parce que vos pessimistes sont sous temps pour qu'on maso na bino maître Tizon pe maître Besi Saosa na bandiete eza mbala liboso kasimbala simate to ko ba isusu pona obeta masolo. Merci à mon boss babi Jean Poika Beya sans yo mawa trop
Merci aussi à l'équipe technique, une grande équipe qui nous a accompagnés vraiment pour que tout le monde. Merci à mon partenaire privé Bekas, Arcel Boukassa. Merci Nayo et merci na bana poto nyonso obo soutenir nga na kotanga bakombola bino penzate parce que maître Bessi ça on a maître Tison bazwinga pena temps mingi pona lelo tosukiawa toka bona kabo.